Dimanche 9 octobre 2022, ezalaki bongo mama na journée, mobange na journée moko malamu pona ba orphelin ya ville province ya Kinshasa pe ya mokili mobimba. Fondation La Merveille de Dieu a inauguré ki bongo orphelinat na ye na Masina quartier 3 na avenue Mankukulu numéro 30. Journée ango ebandaki bongo na culte ya bénédiction pe action de grâce ko dédié orphelinat na maboko ya Nzakomba. Et puis l'andama ki bongo na mot de circonstance ya moko ya ba cadre ya fondation La Merveille de Dieu na kati ya mot de circonstance wana a rappela ki pe a expliquer biso ba principaux objectifs ya fondation La Merveille de Dieu Tolanda. La fondation Merveille de Dieu a été créée à Kinshasa en date du 31 mars 2021 avec plusieurs objectifs parmi lesquels nous voyons cet orphelinat. Comme la situation socio-économique en RDC se dégrade de plus en plus et la population congolaise vit des problèmes sociaux dangereux tels que le chômage, les maladies et les épidémies, un traitement coûteux, la pauvreté la plus malheureuse de la planète, les guerres, les banditismes, les phénomènes enfants de la rue, enfants sorciers, les décès avant l'âge, les parents, etc. Donc ces derniers flot engendre les problèmes des enfants orphelins, qui sont les catégories des personnes les plus marginalisées en RDC. Devant les nombreux problèmes sociaux tels qu'évoqués ci-haut, Madame Merveille Mwika se sent très touchée et préoccupée dans le cas des enfants orphelins marginalisés par la création de la fondation. Et a constaté que la plupart des orphelins à Kinshasa sont marginalisés, dont les uns sont qualifiés des enfants sorciers. Face à cette réalité, Fondation Merveille de Dieu s'engage à résoudre tant soit peu des problèmes que sont bités les enfants orphelins marginalisés et mal hébergés par des familles d'accueil et foyers sociaux. Nonobstant, notre ardent souhait est que vous puissiez reconnaître notre fondation et avoir un droit de regard, surtout mettre la main dans la pâte pour le bien-être de celle-ci. Pour terminer, que Dieu le Père, qui est le maître des temps et des circonstances, puisse nous assister du début de cette cérémonie et à la continuité de ces projets de la fondation. J'ai dit et je vous remercie. Si maya mot de circonstance ya moko ya ba cadre ya fondation La Merveille de Dieu et les kaki bongo na coupure ya riban ya orphelinat La Merveille de Dieu. Bandeko babulingo bondi melangai Fondation La Merveille de Dieu oyo initiatrice na yango ezali bongo Madame Merveille Nzuzi Mwika oyo atie makoloto pe atie ba moyen na ye en jeu pona ko sunga ba orphelin oyo azali na ba objectif ebele azali bongo pona ko lutter contre anti-valeur, qu'on lutter contre les enfants de la rue et qu'on lutter pour la sociale et peuple congolais. Coordonnateur y a Fondation La Merveille de Dieu na ville de Kinshasa à Tikala Kipe Simate, Pasteur Richard Yepé à Pesili Communication na micro ya Bongana Media Tolandaï. Ma merveille, toujours rendre grâce et pas Nzambe pour cette initiative. Nalingai kana lo bake Nzambe azwa lokumu parce que bandi likambo n'a ne soukité mais a continué la biso. Voilà comme les encadrés, tous amoureux encadrés, Jonathan, Badola na bango awa, peut contrôler bango. Alors, où aza encadré mais aza pe, moi na boa kama aza awa, donc tous ala na bango. Le reste là, qui toujours singalanza mais après ça ma coquille. Nena bi bisonyo su tuza
même moko to soutenir musala oyo toyebi ke initiateur mutazana ba bitumba ekele ensemble na nzambe tolonga masolo yango. Dieu te bénisse. Merci. Oui, tozali na orphelinat Merveille de Dieu. En fait, le lot toza awa pour la cérémonie, il y a inauguration, il y a orphelinat Merveille de Dieu. En tout cas, il est vraiment très kitoko, j'encourage et je loue l'initiative de Maman Merveille Nduzi Mwika. Dans les cantiers Oyo Azui, il y a pour héberger orphelins. Natina été la taxété, le cola, bandoki, les sorciers, soit la taxé, le kuluna. Alors, pour l'initiative Oyo, c'est louable. C'est louable, ça a vraiment été bien passé dans l'accueil. Il y a orphelin réservé qui n'a pas invité. Puis les sous na esika oyo ndako ebongisami pona kovanda na bango. Tomoni ba mbetu ya kitoko, tomoni ba éponge ya kitoko et plus loin même provision na bango eza déjà na kati. Tomoni ba kiti ya divan, tomoni ba TV ezali oleke bat mususu nde basalaka asali orphelin na ye azui bana lokwa baza bango ba orphelin a négliger bango. Aloki mbetu moko ya bien te ba kiti ya bien te mais ye ate nyonso ya sika. Enfin que bana wana bana ba condition moko ya malamu. Vraiment c'est louable. Et bongo bango moko ba bénéficiaire ba orphelin batika la sima po bazwa zéro bango pe ba communicaki ba peselaki oya bango ba remerciement et pa ya maman Merveille Nduzi Mwika oyo wapi azuli kanisi malamu ya ko sangisa bango pe ko encadrer bango ko pesa bango éducation ya bien tolanda bango na micro ya Bongania Media. Pesi maman Merveille merci. De ba sundu ya biso to bandoki. Andimia sunga biso ya na pe to pesi merci. Ndama pambola abakisele bien. Olo kwa aloko biso babwaka biso aloko biso pa sunga biso ya pe pesi merci. Baloka benga biso bandoki basundela biso ya maman Merveille aloko biso pa sunga biso. Ndamba bakisele bele. Merci. Mwana mama tala ba initiative aboyende sengeli ba konzi ya mboka batia maboko yo mutamotema malamu olozo mbongo ke na ngona babar bisika ebelo sala ba tapage yaka esika malamu ya komize Fondation La Merveille de Dieu oyo ya initiatrice Merveille Nduzi Mwika a fongoli ba porte pona bato nyonso ya motema malamu oyo nyonso to ya moni a koki ko contribuer ko kende kotika ba vivre ba provision pona bana ndenge yemo ko emboîter le pas. La porte est grandement ouverte ba initiative aboye neto luka Orphelinat 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 Merveille de Dieu Merveille de Dieu